mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndegneb Sarabinokake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, tozali kozongela lisusu lisolo oyo ya fakwa oyo ya Willy Bakonga. Parce que peuple congolais faut boye bake ba miyibi na mboka na biso ba ozasusu te. Bomoni ba ministre yo ba nommé bomoni mokote ati fufu na mutu ou bien zali ko bina zali ko sepela parce que bazali ko banga boloko eza pembeni et puis bazali ko banga ba responsabilité parce que ba ministre ba yewana bazali ba sali ya peuple ba yete ke po ba yiba parce que ceux qui yibi et puis tozali ko pesa bino message ba ministre ba vice ministre boye wana bo kanisate boye tour oyo po tour na bino boyiba. Bon mekate parce que boloko eza pembeni na bino ezali pembeni na bino donc tolingi tobeta sete parce que bato musu babano mona ngoli seki o Willy Bakonga bakokanga ete baosala ba jeune bango bomoni ke Willy Bakonga ba witi ko strade ye et comme net masolo a poto donc alingi akima ale ba kangi ye ba strade ye ba zongisi na kata mboka na biso ye mbala moko dige sur le boaku. Donc il y a déjà hasard fa quoi ko sakanate et puis to kobeta sous c'était to ebisake et ça biso passi ndeko na biso Gabriel Mokia ozali ko kote la fa quoi ba kote la ka fa quoi te Gabriel Moka fa quoi ba kote la ka yete et puis au komi ko kotisa donc ba tout ba comprendre te ko beta masolo o bangala biso bangala ba do ba msu ba to kufa donc siko to suka lieni nezali na fa quoi na bato ba kufi mutu akufi ezali nzambe mutu atindaki ke nzambe emoka pesa kazwaka yo zo sala exemple bato bazo kufa donc siko soki bato bazo kufa soki donc mungala moko ayibi bako kangete po mungala bakufi ebele bangala bakufi ebele moke opesi biso mawa na pasi na motema ozokosa tribalisme est-ce que fakwa kokokotela fakwa yo neti ozoloba makambo ya tribalisme yo ozalaki mungala bazwi ndaku ya muluba bapesi yo est-ce que président na biso azali tribalisme président na biso azali tribaliste donc mokia opesi batu mawa na kati ya motema na yo donc toyebite on mona ke bat bazali ko loba donc mokia banei ko zela vraiment azwa soki poste et puis un homme politique mokia na niveau na on a Trump na yo okoki jamais ko tenir discours oyo zali ko tenir et puis tozo tiela bino extrait boyoka makamsusu mokia susu ayuti ko loba donc ezali pasi na mawa na motema bino moko bolanda na bilili donc bozaka na problème na nga bandaka yango bozo boto banda ko finga na sikoyo na bando finga bino na ba président parti politique na bino à partir ya lelo na PCP ordre na membre ya parti politique na baba na finga bino na ba président parti politique na bino hein bo finga ngana ni bo suba moka ngana ke para bandeko na bino ba koko ba tufu ya bandeko na bino na kosenga ba mbongo o mona nga kuna polani. Moi j'ai travaillé depuis 1977 et c'est batuño ça ba oko kananga bo finga nga pourquoi pour avoir fait quoi so na défendre ndeko na nga Willy Bakonga eza na problème nini bo mona ngana que no lié pas Willy Bakonga. Mais je défends Équateur et Équateur, tu confie belé na Équateur. Bobo mibiso belé ti le lo bo continue ko boma biso. Un petit avec un originaire de l'Équateur, boke bo sali mo boulot. Bo sa ba gouvernement na bino, bo tie ba to Équateur pe bo bengani bango. Est-ce que ngana ça na problème? Ngana ça na problème na mutute? So na robeli Willy Bakonga. Bo luka Willy Bakonga bino mo bolo bana. Bozoko déverser babane na bino para nga ko finga ngai moi qui n'est pas intelligent moi qui n'est pas qui est intelligent plus que moi ndenge tozana no boy boya on ne juge pas l'intelligence par les français par les biens matériels par les comportements de monsieur boya na otala comportement tu vas voir comment moi je travaille comment je suis bon on a kati ya capital nazo longa ba procès pour la nini so na sala ki mabe hein bozaba ndoki
Nandenge bozo komana boza bandoki miyibi et puis boza ma ba petit pauvre ya pamba vous n'avez rien. D'ailleurs ba musu balongo po ba unité sili bango. Hein? Ba unité ya 2000 francs bozo tia po bo finga bato. Hein? Boko finga nga pour rien nga na sabino lokote. Na sabino j'ai un parti politique bien installé. Na yabisi bino malobaranga suka ba tufi na bino ba tufi ba para na bino ba tufi ba mama na bino ba bota bino bino mo boito landa vraiment mokia oyo alingaki donc akoma président de la République en mboka na biso bota la langage o azo tenir donc vraiment to éviter l'éjecta boye donc mutananga comme président na mboka na biso bota la langage azali ko tenir mokia ko kanisa te ke bakangi wili bakonga parce que baza contre soki bangala c'est pas ça. IGF ezosala musala makasi bato ebele bazana viseur ya IGF wana bokoyoka bangala musu pe bakokangama bakongo pe bakokangama donc baluba pe bakokangama donc ezokipe ekolo te ezokipe parti politique moko te. D'ailleurs, dans les jours à venir, Kalate, Togoyamba, représentant Mogo, il y a IGF, il y a les porte-parole, il y a inspecteur général, à cause de la émission Mogo, on a 5 minutes avec César Nga de Bogoyoka, parce que président de la République, Alingi Bafa Kwate. Impunité wane zalaki kalawana kanambe donc atikeli bino kisasa ye alobi bosimba donc ba côté ya STT bosimba ba côté minerete makambo wane zalité ozala nani soki o meki bakokanga yo ozomona ba ministre ba ye awa sikoyo donc kifa kwa kutu so meki bakokanga et puis Willy Bakonga eloko oyo evandisi mandat président de la République où est marqué mandat président de la République ezali enseignement de base gratuit enseignement de base gratuit et vanisi masolona état de droit bafa ko bazokanga yo Willy Bakonga okende ko salata makambo mususu te ozokendo yiba mbongo oyo bapesaki pour enseignement gratuit yozo yibango en complicité avec basango pe ba créer ba école moko fictive ba instituteur fictif bazoko yiba mbongo donc yo Willy Bakonga ozoko se permettre donc moni bino moko bato yo bazalaki na kati ya gouvernement o balingaki donc mandat ya président de la République na gouvernement esimbate bazali neti bato lokola ba Willy Bakonga donc ezali pasi na mawana motema yango to ngai to beta sete boye bake ozala okende wa bomonaki ba misusu pe balingo okima tokotanga bakombo te mais deux ministres moko su bango kima mususu donc tout la mwisi ya za parti à repos bakangiye mususu bango ki bakangiye parce que mutukuti n'avait IGF donc azolanda ba dossier moko donc place à okima ezate donc na ba o nyoso tu wana ozomona ba longwe wana donc sikoyo ba fakwa bakomi ko banga bongo yo moko ya rovanda te ozokotela mutu azamu yibi. Mais ceux qui ont côté les autres défendent Moutaza Mouyibi. Donc, bah, vous les léopé, vous posez fa quoi. Parce que Mouyibi, bah, côté, il était un fa quoi, comme Willy Bakonga, tout le monde train de vie, où il y a bandoro mené à banane. Bon, banane, bazan, on a un problème. T'es papa, moutabando, il y a bon, 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 t'as la train de vie, où bandoro mené. Bazo mené, n'a pas États-Unis, n'a pas côté, puis donc, yo mokia, donc, président de la République, gouvernement, yambo canabiso, tous allez ko sala ke ezala bien, yo, ozali ko côté là. Fakwa lokola Willy Bakonga bomoni Willy Bakonga mbala moko bo bu beach ba leki na ye mbala moko donc ba memi mbala moko accueilli donc accueilli en détention avant basala omoni ba mo mususu oye to bandoko mona na poto to komi ko mona on na mboka na biso donc il y a accueilli détention provisoire parce que bah kangi est déjà en flag donc déjà il y a un ministre azobi man katimini donc fuite bah kangi déjà donc tout la bino na ba image botala ndenge ba kanga qui est donc à Witty Beach bah kangi mbala moko ba ye na ye botala ndenge bazo wololo fa quoi
Donc binomo botolanda donc siko peuple congolais zo sepila parce que état détruit zo sala moni tango bazo la mutazaki ministre bazo la boyebi makamni alobaki do tango azo yiba aza maladie te boyebi tango koti kota juge azo ba boyeba tenga aza maladie ndekenga aza épileptique donc tango yozo yiba ozo ba te kozalaki épileptique siko kanisi ke soko za épileptique ezali donc donc ezali incompatible na boloko okokota boloko soko ko malade ndeke ba yeba bimisio ba pompe yo zongi na kati ya boloko donc ozoyiba ozali épileptique te bakangi yo okomi kanisa ke soko lobi ndenge wana batu bazaka na maladi bakota boloko ozwi maladi ba bimisio bake ko traiter yo donc vraiment peuple congolais donc oyo ya Willy Bakonga et marquaki biso. Donc ezali mbongo oyo vraiment ya l'état o bazo sala mosala ke donc soki totali ba chege oyo ba komi na mboka na biso ba komaki belé au président de la République a juste solution o memi bango lelo ba komi ko sala la mboka et 8 ans parce que mbongo ya okene na kela sezate ba jeune so ba kutani 5 6 ba plan siko buna bango zani ba ndo kata bato ba mitu siko yo président juste solution donc ba na musu bazaki comme na ba 12 ans ba musu na bandako musu bazo sala ba tour oyo atangi ane oyo musu atangi ane oyo ba juste solution yo kondo yiba mbongo ya enseignement primaire et secondaire donc vraiment Willy Bakonga ezali pasi na ma na motema bo yeba ke na mboka lokolo ya Fachi Beton na mboka na biso ya Congo makambo e bandoko sala manalera kanambe et ko sala malisute donc tozali ko marquer pause partenariat oblige donc tozali ko proposer bino ba bande annonce ya ba partenaire na biso donc restez connectés sur Clébois original à tout de suite. Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, on a pas sauvé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, ce comme on a limité, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bon. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, mon mariage. Tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba, oui, Naeko Loba, Awatoza, et pas Maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabina Oko Tongezali Awa, Toza Eloko Moro Ayo Salama, Mabaya Mibali.
ça y non tout cas le Cambote mais maman Nicole est mon styliste modéliste tant que na bossa ni logo mususu maman Nicole bonjour. Bonjour papa. Dans les puta na libaya na sac nango. Na libaya na sac nango yango Nicole de Paris na 70 Anatole France. Nicole de Paris styliste modéliste. Na 2021 on a bimisi look yanga moko libaya ba garçon. Donc ba star ba pasteur banduliste yesu banduliste nyoso bazoya awa libaya ba garçon zo sa manango côté mususu te kaka na 70 Anatole France Nicole de Paris Nicole na simba ba papa Nicole na libaya ba garçon. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, Tell me
wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe. Alléluia, Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga na peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyoka bana na Nzambe tozoluka délivrance butu na moi. Tozoluka délivrance butu na moi boya bososola kele la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya boyoka ndenge bana na bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous l'emprise du diable boya boyoka oyo na kati na bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Bino boito landa oyo bazali ba partenaire na biso ndeki président de la République le baki ba congolais photo comme ba millionnaire donc to edana ka biso na biso so muninga sale loko otie maboko po amata ezala tende to banoza lake donc muninga Mathieu zoko benda ye po akuya donc sikoyo bo landi bomoni donc ministre azaki ministre kala donc omoni ministre ya ndenge wana azalaki déjà fa quoi avant comme ministre azalaki déjà fa quoi avant comme ministre yango bomoni sikoyo président de la République azali kopona mutu oyo atanga na économie batie na économie atanga donc na masolo ya santé batie na santé donc yango wana tozali ko proposer bino penza botala ba remise et reprise et salami mikolo oyo donc dans 2 jours oyo donc ba remise et reprise donc kalaté donc na kanisi week-end oyo bien semaine oyo goya to la kisabino président de la République a kokutana bango premier conseil des ministres ya gouvernement Sama oyo ça fait 8 mois conseil des ministres ça la marasouté donc tozali ko proposer bino quelques remises et reprises donc dont il y a premier ministre donc il y a ministère de la santé na bamisusu on préfère taire les noms. C'est encore ici l'occasion pour moi de le remercier pour avoir pensé à ma modeste et celui qui encaisse la liste du personnel du secrétariat général à la primature 6 la cité si vous pouvez rentrer, s'il vous plaît.
vais repasser. Vous avez combattu un bon combat. Vous avez combattu un bon combat. Vous êtes un vaillant soldat. Que le bon Dieu puisse vous accompagner. La première question. Monsieur le conducteur de votre mandat. Beaucoup. Premièrement, je salue et remercie Monsieur le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le Premier ministre, Son Excellence Sama Lukonde. Et je salue Son Excellence Monsieur André Lité, les ministres sortants de droits humains. Nous venons d'arriver dans ce ministère. Vous savez ce que nous avions toujours été, un combattant de la liberté, un combattant des droits de l'homme. Et Son Excellence a commencé un travail formidable et nous allons nous mettre sur ces traces pour améliorer là où ça n'a pas été bien fait, mais aussi de poursuivre là où il s'est arrêté. C'est en fait la vie politique, la vie dans l'administration, c'est une course de relais. Il me cède les témoins, je vais avancer. Ce qui est important, c'est de laisser de bonnes traces comme lui vient de le faire avec les différents dossiers pour lesquels nous venons de faire la remise et reprise tout à l'heure. Il est important de ne pas trop parler. Au départ, c'est à l'action que vous avez dit. Auquel je fais partie. Et surtout, vous êtes un ministre qui avait le sens des infrastructures. Je pense que vous y êtes passé. Vous avez gardé à l'esprit la nécessité de pouvoir donner de la valeur aux infrastructures. Nous vous remercions vraiment pour le travail et l'entretien que vous avez fait de ce bâtiment qui était à l'abandon à une certaine période. Et donc nous allons continuer là où vous êtes arrêté. Le travail de construction, le travail d'aménagement, c'est un travail continu. Et donc nous allons le faire. Nous vous remercions aussi pour les leadership que vous avez implémentés pendant plusieurs années, n'est-ce pas, au sein de l'exécutif. Après sa nomination et l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale, les gouvernements Sama Lukonde entrent en action. Au ministère de l'Aménagement du Territoire, devenu ministère d'État, le nouveau ministre d'État Guy Luando Mboyo a pris ses fonctions au cours d'une brève cérémonie de remise-reprise, c'est mardi 27 avril 2021. Son prédécesseur, Agé Matemo, a pris les soins de lui retracer les parcours de ce ministère qui, à ces jours, possède un projet de loi sur l'aménagement du territoire en souffrance à l'Assemblée nationale et plusieurs projets au profit du développement de la RDC. Prenant la parole à son tour, après la signature des procès-verbaux et son installation, le ministre d'État Guy Luando Mboyo a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en sa modeste personne et s'est engagé à travailler pour faire rayonner davantage ce ministère et participer ainsi au développement de la RDC, comme le veut le premier citoyen des Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a pris à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de porter son choix sur ma modeste personne en me nommant ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. C'est ici l'occasion pour moi de lui rendre un vibrant hommage et lui témoigner toute ma reconnaissance. Le même remerciement s'adresse à son Excellence M. Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, de m'avoir retenu dans son équipe. Mon approche de travail sera la gestion axée sur le résultat, avec un accent particulier sur la performance, le suivi et l'évaluation, l'efficacité et l'efficience. Tout cela ne pourra se réaliser que si nous retroussons nos manches afin de travailler pour les intérêts de notre pays. L'aménageur national s'est donc mis au travail pour servir la nation. Merci. Le
Et en plus de cela, il y a aussi déjà protocole à présenter. Donc, maintenant, on a déjà présenté ça comme officiel. C'est dans un climat de convivialité que s'est déroulée la remise et reprise au ministère de la Santé entre les ministres sortants, le docteur Eteni Longondo et l'entrant, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda. Même ambiance lors de la même cérémonie entre l'ex-vice-ministre Albert Mpeti et Madame Kilumba Nkulu qui les remplace à ses postes. Le docteur Jean-Jacques Mbungani arrive à la tête de ces méga-ministères au moment où le pays fait face à plusieurs défis, entre autres la pandémie de Covid-19 et Ebola. Le nouveau patron de la santé, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a profité de l'occasion pour rappeler l'engagement de la République démocratique du Congo via son ministère pour la couverture santé universelle afin de garantir à tout Congolais l'accès aux soins de santé de qualité à moindre coût, peu importe son rang social. Nous devons multiplier des efforts pour que, à l'avenir, le système sanitaire soit auprès de nos populations. Je vous promets qu'avec l'accompagnement de la vice-ministre ici présente et de l'ensemble du personnel administratif, nous allons donner notre mieux pour réaliser les grands défis qui nous attendent. Je mettrai et je m'efforcerai à mettre de l'humanisme dans le travail, le sérieux, afin que tous les défis soient relevés et donner la santé pour tous, telle que voulue et attendue par le peuple congolais. Le docteur Jean-Jacques Mbungani est un médecin généraliste qui a beaucoup travaillé en Belgique. Cadre du mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, il était, jusqu'à sa nomination, secrétaire national en charge des affaires extérieures et de la fédération extérieure de ses partis politiques.
botolanda ba remise et reprise so tchel minoka ndambu mais bozomo na bato bazosala remise et reprise kala na lera kanambe donc so yibi mbongo ovandini mais bato bazosala remise et reprise na samote bazo ngai boloko na keka boloko parce que IGF eza sima na bango inspection générale ya finance ezali sima na bango yango na tozali pe ko apprendre bino donc dans quelques jours tokoyamba porte-parole ya inspecteur général à koleka na 5 minutes avec César Ngadi en duplex depuis qui ça a expliqué diaspora musala oyo IGF ezali ko sanga puis tozali ko senga na bakonzi vraiment ba sécuriser inspecteur général parce que kobimisa ba fakwa o babandoko yiba na bango donc ça ba embêter bango lelo ba komi ko kanga bango yango na to sengi na ministre oyo ya justice aye alandaka IGF ceux qui et sali banquette na yango et silisi il faut balanda bakanga bafakwana donc vraiment to sepeli parce que gouvernement vandi siko penza solo qui salu penza me banda donc siko penza donc fati Assemblée nationale ya biso Sénat ya biso gouvernement ya biso donc qui salu penza bo banda donc tokomona penza qui salu me banda tokomona penza ba changement ndenge ko banda na mboka na biso wana penza boza na bino sûr et certain musala ekozala penza ndengi esengeli ezala tokomi na suka ya émission na biso ya lelo tolingo ko beta vraiment c'était na kifakwa oyo ezalaki na era kanambe kifakwa wana tolingi lisusu ezala te na mboka na biso na heure oyo tokomi nango ya fachi béton parce que mutu faut akoma ko banga boloko o gouverneur atiki zando na Congo alelo ya fachi béton yo kinoteka zando hein na kene mutako na Congo ya fachi béton alelo ou comment tu otekizano mais aucun mutako mutu akoma ko respecter mboka ministre koma ko banga ke donc vraiment ceux qui na sali erreur na okene na boloko donc yango na vraiment tongo betaka c'était et puis to lagisi bino quand même ba remise et reprise de salami pour ba ministre ya kala bazali ko banga ke bako kanga bango donc ezali susu makambo sakana te ko zui poste zolo ba ke ozu bandeko na yo ozali ko sala ke donc pour ozala wana pour oyiba mais mboka na biso oya Félix Antoine Tshisekedi état de droit bomona ke bakanga penza directeur cabinet kangama donc ozomona penza ke donc ministre aza en fonction donc njimbi oyo na era Mobutu aye ko samba ezali makamba osakana te donc to tcha vraiment espoir na présent otoza nango aza na volontaire ko bongisa mais bakal ezalaki siko bakal tout elongwe donc il y a pas de raison et simbate donc to komi na suka et émission na biso ndenge na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez l'habitude de faire so to komi ka na suka émission boyebi base to kotika ka ngo jamais base yango nde makambu base vraiment ezali ke bango penza mutu basala ka makambu ke émission na biso ezala to ko banda ko pesa mbote na Paris na Dembela zali donc moi na mobali oyo azangaka émission oyo te donc vraiment epesa ke sengo muta vandi pa na ye azali ko benga azali na souci ya mboka soki to tiki Dembela toke soki to tiki Paris toke siko na Normandie pona kopesa Thomas Mbona na Pamphile Yanga bambote bele bango bazali balandi minene ya 5 minutes avec César Ngadi. Donc tokei sikoyo na kati ya Londres pona kopesa mbote na honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Namibie pona kopesa Babi Lumumba azali mutu vraiment toko bossa na été na Afrique soki mutu azali na Afrique vraiment azali ko landa biso ezalaka esengo munene to tikali toujours na kati Afrique cette fois-ci na kati ya Kisasa pona kopesa Willy Panzu ba mbote ebele esika ya azali tokei na kati ya lola pona kopesa petit nanga Dekos Mukoko donc na fandika bona moni bon dimanche bandi les zusu Dekos Mukoko merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi totika la toujours na kati ya Belgique pour na kopesa Poutou de Yalo la petite sœur propre Poutou de Yalola merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Belgique tozali kopesa petit nanga Papi Chifwaka bambote ebele esika yo ozali tokei siko na kati ya groupe na biso ya les amis de César Ngadi pona kopesa Shai Mukenge Shai wa balengela bambote ebele Babi Kisinga pona ba publication na yo donc il y a rien à dire merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chikito Mushashino donc merci à trop wana baza administrateur
Sans oublier Jerry Moukouna, bango bazaba administrateur donc Torobo santé petit sœur propre Linda Pemba na kati ya Tunisie donc bango basala musala makasi parce que c'est pas facile il y a gérer une centaine ya batu na kati ya groupe munene tozali nango toke siko na kati ya Espagne pour na repesa donc Beloti Mavungu vrai chéri na kati ya Espagne Beloti Mavungu son abi vrai chéri donc ezali peza vrai chéri na kati ya Espagne Beloti Mavungu donc na robosa na tepe na kati ya London tozo pesa mbote na Maria la bois noire donc vraiment Maria vraiment merci à trop Nanyo Soto Salara na 5 minutes avec ses anga du Torobo Santé maman Nabiso Marie-Jeanne Loufouloabo donc merci à trop Nanyo Soto Salara pour na 5 minutes avec ses anga token États-Unis d'Amérique pour na repesa Mamizoa merci à trop Nanyo Soto Salara na 5 minutes avec ses anga du Torobo Santé maman Nabiso na Suède Thérèse Kamani. Merci à trop Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi Tozongi Sousou na kata Londres pour na opesa l'honorable Jean Moutala. Merci à trop Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi José Kanaki Kakamene, maître Wera Mukuna, maître Rajamoule, Tokosukisa na Kisasa pour na opesa mbote na Stéphane Jokol Azali Moutua Bureau, mais Mikolo Azali Nakisasa, Stéphane Jokol, le bureau doit fonctionner à merveille, mais Stéphane Jokol, donc vraiment, tout ça, la dossier Naonaya, il faut voir lettre Moko et la Yokuna parce que le bureau ne fonctionne plus. Stéphane Jokol, merci Nanyo Sotou au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yalelo Chouami et à la caméra, Willy Kunda. Nous allons donc nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambutu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,